TV, découvrez Belle Vue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Belle Vue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore à les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Belle Vue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Belle Vue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ses actualités et découvrir ses nouvelles œuvres. Parce que icône, comment c'est possible yo icône okoma ko gumba mela muninga na yo oyo lekaka ye na succès ne pas à l'époque yo lekaka na succès lelo koma ogumba mela kon ya papa Serge na ya sila o compara ngoto OK comment est-ce que ba qualité et loko ezo bomeza qualité Bongo, avancé. Avancé au solo là. Bazalaka wapi. Yaya numéro 1, Isaka numéro 1. Basa awa. Komona maman moko ya mukolo pe succès na groupe Sinak. Belle Vie pe na si la pena exception ba groupe Sinak ye maman na bango. Le perdre comment ça. Oye ba tout à l'heure quel totalement le qui ma casse na kingo nembi. Oya o vanda pe Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Émission, votre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre M, la présentatrice Chosi Siana, la Cléopâtre. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis pour vous sur notre plateau. La PAMS Mato pour analyser Bissou Rodo de finir en même. Mesdames et messieurs, je ne vais pas commencer ça pourtant. N'appelez ça Mote Mingi la Oyang, Bissou à Salaki. Comment toye bana la musique mais ouais ça là que donc ça en a vraiment délégué la matrice belle vie quand il a coutume de l'écriture va une pratique c'est la vie va bien nyara yo o ba le ba ma tempo na yo akatisi la yo ko ma bonga âge ya ba Moïse ya ça avant mais ba toi là je ga toujours na ko komela biso ba mais à l'endroit, la maman chérie, maman Claudine Bukatola, maman José Bissadi, maman Chantal, Moukendi, ma vieille Serge Vidal, les bijoutiers, ma belle solo, il y a Arnaud Vidal, les bijoutiers. Et pourquoi pas à manger, bah, vivons, ils aiment bien, ils comprennent, les jamais écouté, Yannick Bolunza, merci beaucoup, le DG Yannick Bolunza, ingénieur Francis Ngolou, voilà, pour ça, bino, bozana, événement,
soza na posa na vraiment numéro na nga ezawana na se ya ba téléphone na bino ya ba ordinateur voilà ba télévision numéro ezakana obeni na kobima yo inde pa ya ingénieur Francis Ngolu c'est manzaka na yesa kitoko makasi de wana topesi merci na établissement JNT Nai JNT Nai Jonathan de best Nai merci beaucoup wabi yofo ozala kazalaka voilà Montréal c'est qui ozabongo même randanga ozali plein d'ensemble et ça là vraiment kitoko makasi comme ça bonjour moi na soka famille Bota chercher la belle femme merci quand bana ninga mingi na benga ko moi na soka parce que ozotanga moi na soka famille Bota. Voilà. On a un problème en tout cas. Merci beaucoup Chacha Nayo d'abord. Nous aussi nous pensons à mal sur le famille Boda toujours ensemble famille Boda ils nous fait la force ils sont ensemble pour les ça m'a dire des et tout ça ils nous fait la force parce que nous avons représenté Banani la famille Boda en tout cas merci beaucoup aussi à la famille Boda il y a Londres il y a États-Unis il y a France il y a Belgique en tout cas tu consommes mini film il y a moins des affaires qui sont à l'heure de défendre la Belgique quand tu te défends la valeur aux gens à Belgique quand dit la film au comme la vision il y a qui en tout cas merci beaucoup d'abord na Davina à Poitiers hey Davina joue à franchement Davina azom mérité ou franchement les autres comprennent autour d'Avina le robe à mari au découvert comment il lit la porte avocat bon il a de la poésie ya maman Kalunga na papa lia wana na film na biso innocent ou coupable comment tu comprendre madame Belgique Ganza innocent ou coupable pas to consommer donc si nous avons la film autant pour comme la 6e épisode du 7e maman Kambu moko ebima na film en tout cas les gens sont parce que autant on a des personnages au ba jouer na film bateau déjà bazana ba pic bana ba style de jeu ya bien au kota boya bini boya en tout cas to consommer film to moni coquette ça en tout cas film ezanga waouh makasi parce que Linda coach likolo nango avocat likolo nango mayele belé Davina apwa likolo nango mayele belé likolo nango son mari er moto mona ena vol er mo tout consommer déjà film moi il doit détailler déjà film non c'est ça que ils en a débit donc consommer film ça la maman bien makasi merci beaucoup na papa Faustin maman de Bruxelles maman bébé c'est Jim la maman qui dérange très bien niveau ma garçon Paris Natacha Bola la patronne de salut aussi Maya chérie na carte France wana Jean Nimboso j'étais salut Nicole Marcal moi c'est à bébé et pourquoi pas à papa Sango pour le nécessaire il est mon autorité morale na biso Belgique Kandi la patronne a poussé les dire maman innocent ou coupable nani akozala innocent nani akozala coupable na film en tout cas tout consommer film en tout cas madame Belville Linda Coach as actrice comme tout le monde on mérite de jouer dans la famille Bota on a une préféré à ta film nyonso et les cas na famille Bota Linda joue parce que as na ba capacité wana nyonso en tout cas babo kakali banga na manga en tout cas famille Bota Bella production ezamanga okela mo wa de makamyo sezo et le ka world beaucoup zala ke bozaki na bozaki par exemple bozaki bozana groupe bozaki na CG on a bonne temps ça biso bien te pas changer CG on va changer akomo mema biso bien mais au moins un moko to CG on lisusu abaluke biso to ko traiter CG akala OK Bella production nyonso wana ezala de madame Belgique maza présidente Aza présidente ya Bella production yel kuna mbilinga mbileza kate nyonso eza logique nyonso nyonso OK makambo nyonso kitoko kaka muto kwa Davina apo ni benga la patron mami benga la patron pe bato ba confirmer kazala patron na biso moko toyebi ke Davina apo azala patron voilà on dit make mbongo ya salaire ya madame Belville pour sa provision na ndako lelo to sa budget toyebi monde na Congo nga zo évoluer toyebi to ya dollar ya to koti sa provision na ndako eza facilité to koti sa provision na ndako to banda dana ba 300 mata obani na sac ya semo $50 sac ya loso $50 bilwa ulikolo bate na iso ya donc kwa Davina apo ani ke salaire wana ko ta provision c'est que madame Belville pour chez ça voilà merci beaucoup Pam sinon on Davina apo ani ke salaire wana ko ta provision c'est que madame Belville pour chez ça matondo to moni bongo
madame ya SBS aussi la bisalou Fandi bongo na tournage moko je ne sais pas ce que zaki tournage ce que zaki après film ndenge zala kaka Fandi abandi ko mais c'est comme si tout yo ayoki vraiment ba conseil pour na yoki abwaki batu mais abwaki batu na wana to abwaka wana Fandi abandi ko mikumisa kumisi batu na ye akumisi est-ce que comportement ya leader écoutez ko sala bongo et là que bon makaye d'abord merci beaucoup pour la question on a lobango maintes fois et là que bon makasi là les agitations et là que bon vraiment si la makasi les agitations avancé bien sûr mission nous sonner tout ça boto abasi avant nous soit kumi so faut yo moko na oni kumi ça mais faut oni oyeba na tanini o ngai na osala ke na mi kumi ça nous on a tournage oyo lo wana babone na oteke OK de consommer film déjà comme film to yebi exacté et quand on va le kumi ça ba tout baba kukubo kota bo sabo trop agité en fait trop agité jamais la tournage nous sur Bellevue ça même pas making of wana on a les wana Bellevue yamba moko famille bota on a film famille bota merci les autres films mon sous beau consommer c'est ça na dit ça comme on intelligence va prendre dans mon école hein OK tout nous ça bota mana sagesse voilà ko ya au sali sortie médiatique mo bona 4 na yo moko o comprendre que tendenga na ye na sortie médiatique na o na lo ba bien mais bato bazo zwangu mutu na mutu zwa kama kamuna ndenge na ye peut-être mutu mutu to zwangu ebimisio trop bas voilà ba mot peut-être la phrase oyo obtenir émission aux donc il m'attire en fait voilà mutu so comprendre que te makamba lobi penza eza azana raison parce que mutu na mutu zo makamuna ndenge na etango yo kumisa bato zana momani na tani pe place nini likolo amesa likolo nango oza maman présidente voilà koya katomi linga komi kumisa kate tika bato ba kumisa yo omoni star nenga zana star alobate star atira makele star balobela kaye voilà avancé star balobela star yemo kwa zana teke bagitation ebele ngai kutu na sala ki boye bozong sa boye non star balobela kaye star akoko lala ne pongia ba bébé ayebe loko ele kan libanda te ayaka mbamo boye eloko boye ele ka kite pona komona obatu kuna to mona ba guerre ba wenge ba jibe na ba wera omona ke mwasi ya libala basa guerre mobali muta jibe mwasi muta wera mwasi penda lambi boye actuellement mobali fufute po basala ki beba obala ke ba fanatiki ba munga libanda ba munga ba star na bango voilà star ba lobela kaye o star o to muna bana na botama ti lelo na tikala ko mona star matala no kwasi la te matika no ko mona star ya jité le kwasi la te tika ka ba lobela kayo ko ni lobela kaye en fait combien lobela raté oyo ça l'élection humour ya coach pour transférer message ni na filmer avancé transférer message ni na filmer avancé en tout cas félicitations mon ndenge za boye donc on a 100 personnes na salle mon comme on a la troisième des humanités on a 100 personnes ata bino nyonso ata l'échec azate bino nyonso bo passer 4e mais bona mayele ndenge mote OK bona mayele ndenge mote en tout cas tande baloba na bango ba bobard air moko mutu na mona moins intelligente eza mida te yeso ko sali mabe oyo bake omoni place o sali mabe banda ko landa ba live ya lead ya mida malgré nenga finga ne ba bisalela na so mutu e craquer mais liquiti o finga air moko zonga mutu OK o ma ka mida zongi mutu asali pa live te si la makambo sala eza mabe ke na ba matanga batu parce que matanga eza la réciproque voilà kenda ba matanga batu mona na rapport jour beza la yo batu pe basani ba mona na deuxième fois mo mida yo sala live ya batama yele Bellevue atindi mutu afinga mama via te voilà on tasala les sentiments na tant bino bo ya ovanda bo sala analyse parce que communicateur ou communicatrice ya Bellevue alobeli mama via peut-être ba koko gagner na privé so ba linga mundir ba linga gagner na privé bino bo ya ba kenga a gagner lenga mais si quand on bomoni ke muta sali déjà émission na et bimi déjà mabe du coup pas même un jour pas même 2 jours bomoni émission na ba supprimer ngo bo comprendre que ba bengi na privé voilà bo comprendre que ba bengi na privé et loko sali na CP na ngote ba bengi na privé voilà tellement baza mayele to ngo mona kazuma yeke nga muta ko longolisa nga video ya jate dona mama président na le tuki na bango muta banga ba minuna azate. Oui, imagine.
mutabanga munanga zabi ngata ba soit tonto tadinga la pa ko pas une sociale émission mabe voilà so ko sali émission tout OK na ngobo zo so ko longo l'émission na aya kamba mote pas na iso longo l'émission na ngate aya talisinga ozale kinanga omoni ndemo kena ngo kena ngo mabe déjà kena ngo mabe falo kena ngo bobo pona dignité na yo moko na peut-être ezala mabe parce que réputation asomba te longo lango mutu awa peso conseil azo faire comprendre yo makambo mbala moko biso na famille bota tozala bon so to sepene lote to roya to lobi ke to sepene nango te pe au moins émission na chaîne sani elongo tellement bango bazala kana droite mutazana droit ya kolongisa émission te yango mona te na président azate secrétaire azate na nyoso azate bango nyoso ndenge moko yango mona bakoma tina niveau ke mama na bango abanga ka bango o imagine comment c'est possible société moko organisation ezate organisation na société ezate et likolo nango mutu na société aosa makambo ndenge na yo ordre ezate eza normal te biso famille bota eloko nanu oyo eza na kati ya famille bota ya mutu OK ngana benga ko mwana suka ya famille bota voilà mais sagesse oyo ozo dégager parce que Miss Lola o dégager ngo il a posé question comment on a été mis sur tous abata maye sagesse oyo dégager zuma ko dégager ngo je ne pense pas bango bazaka wana mwana muke ayeso kaza ya mobali faut na pede voilà batinda ke kende finga na soka za ya mwasi alati azalele finga ka biso ne madame Belvie a ebikaka mas OK ngane na zabo jamais na koko vanda na yaboye na bado finga mutu pona bebisa réputation tala na bebisa réputation madame Belvie tala bato Belvie tala bata Belvie nde bazala ben police to loko wana na lingango te nde nazabo na mukolo éducation na nga o ba pesa nga na ndako na biso jamais na koko ya place mo bona s'adapter l'éducation mo boye ya mabe non voilà avancer très bien ko s'adapter l'éducation ya mabe te mutu na mutu d'abord azana éducation na ya uta nango chez les parents omona na mwana mobali mama tanga bocho mama kanisi ke na boti mwana mobali nzoka te ye moka oyo bato babota ki mwana mobali te babota ki mwana mwasi oui imaginez Belvie azaba bato yo ba wana nyuso ba mbolo Belvie azaba grande Belvie azaba no niveau ya world Belvie a boule makamba musika Belvie a boule akoma filme bachango na Nollywood bachango na Aplis bachango participant Belvie azaba ba niveau wana a raisonner ba makambo wana a raisonner te ke ba fanatique na la pesi binombo agitation Belvie ça na wana tinini osana mone tinini OK yango no mona ke mutu na mutu eloko akana ki musala akana ke osala asala ngo te ba perdre toujours OK n'ambition nanga lobi pe na za présentatrice ya munene soit animatrice mobo événement moko boye ya munene mutu zo animer événement wana ngai ambition nanga eza la plaisir na koyaka mamo fona fina intel to ba na tina nango te OK na tina nango te ce qui 6 ans yango expérience ya YouTube na beti mo biloko na ngape o ekani ba 2 mois ba 3 mois na yambi pe ba icône casier judiciaire na ngezo mata OK ezo mata CV nanga ezo mata me bango CV ezo mata ne loko ni na mafinga e mataka na mafinga parce que ba oyeba te eloni ba oyo osala voilà ko nga pena de to vani no na plateau bonde to vani d'abord boye naza yaya en plus to ba collègue OK to ça analyse parce que on a vani na plateau boye na yambi icône comme papa Serge pasteur patron oui bien c'est on a naza na monde allo papa Serge na pour ça la émission oui ma chérie parce que oui na lala te ngai no ya ngwetana donc ngwetana ka ngai no ya papa Serge non mais tu n'as vraiment ngai na kuna capacité papa Serge ngai na yebe ayambinga très bien ba question pe kitoko et quand tu peux ba live ba tu peux ba trouble tellement ba zoom mi tout ça la ko finga biso omona na CV na ngana yamba ki papa Serge et quand ta CV na quelque part ba tout yo icône no yamba na fier na yamba papa Serge sko bango ba CV na bango e kozala nini mafinga ezala finga ka mutu boye ko biso to landa idéologie madame Belvie sérieux trop gentil OK
likolo nango mayele ebele bien charisme madame Bellevue avandaka boye madame mo mpe so ovandi omona bianca paye yo ovandi lokwa mare boye ndeni balandaka eloko ya malamu voilà balandaka eloko ya malamu yango omona bango ole balanda eloko ya malamu bango nyonso bakoma bagite ndenge mona mama na bango omonaki ate eloko moto akokosalela yango agitation te bango agitation yango kuna nani voilà bozosalela yango nani voilà oya tosala guerre ya bafilme bozoyaka kaka kofingaka parce que boyebi ke bino makasi na filme eza te oya na distraction tokomprena bango déjà voilà tokomprena bango tala siko filme na biso les desserts rival en tout cas d'abord nakosa famille Libota bolimbisa famille Libota merci beaucoup merci famille Libota lelo Bellevue télévision ekokisi 300 000 abonnés 300 000 abonnés. C'est comme vous avez 300 000 abonnés. Oui, ça lycée bagé. Eh, bien bon l'autre hein. Non, il a pas na TikTok na bina là on a tenu 300 wana la sime. Ko bango ba vivaka na bandoto ya baba. Baba ko ndoto na ye. Ya ka ko pesa biso explication ya ndoto. Timu ko bebe. Ah baba ou. Ah ou ko. Voilà, femme Smatondo. Bon, pesa biso explication ya ndoto ndenge nini. Parce que baza baba l'autre bandoto ya baba. Yango nani akosite yo na tune balolendo ebele ozanani na mboko ata agitation. Anani. Apart agitation azanani na mboko ya biso Bellevue kandi azabongo poutine de l'écriture mutakoma mutatika film na défaut vraiment merci beaucoup na bandeko ya famille Libota to la bango vraiment que to l'équipe bango na ebele 300K déjà eza déjà ebele babi suivez les guides madame Bellevue kandi voilà comme ce matin on a maloba na ote ko kakolobi ke biso koto yo mwana suka za mature ya bango kuna za immature mais na kota la émission nyonso oyo mwana suka na bango wana zo sala na ba icône pe baza vraiment ba icône to koki kwa niete baza vraiment ba icône na celle pe émission na bango mais na kota la ba émission wana est-ce que vraiment eza na leçon d'abord icône mutu nyonso akoko benga icône ba icône eza des sortes OK icône eza des sortes on appelle ça que exemple okoza na secrétaire moko akumba bino mabe oya yesi makumbi bino malamu mais bango mibale baza ba secrétaire bana titre moko ba icône nyonso o mwana suka na bango ayambi ba icône baza ba mature baza na maturité te baza ba immature parce que icône comment c'est possible yo icône okoma ko gumba mela muninga na yo oyo lekaka ye na succès ne pas à l'époque yo les qui na succès lelo comment ogumba melaye ba icône baza des sortes différents au moins ici là ana ina ba succès na ye ana ye pena communauté na ye baba cook mais icône ya papa Serge na ya sila au comparant ngoto OK au moins ici ko ba qualité eloko ezo bomeza qualité mwana suka na bango ayamba ne ba icône ata 1500 ata 1500 mais ba icône nyonso ba oyamba na ba o baza ba immature baza ba icône baza ba immature parce que biso lelo oyo to oyamba ba icône baza fierté ya théâtre amen baza ba fierté ya théâtre avancé comment c'est possible mwana mobo ya mukie ofinga mukolo na téléphone oza wapi voilà boleleki yo voilà to bozo encourager mwana na mukie afinga mukolo bino bozo bobeti maboko siko bano ya bino bobota éducation ni bopesa ba yo omona ke bilakeli mabenyo so ba mama ba ba ko créer ezo zongela bana omona so boti mwana zana 14 15 ans âge nzoto déjà ya pepe kale maman mususu aboti mwana aboti chez les parents akoki bakoko na bakoko lolo kawana bakoko na mama na mwana kawana ona nini malédiction malédiction ça cause des années effet mais bango za na cause ya mona ke ba effet zo sala OK et ça Bellevue kandi a Poutine na mito Bellevue kandi biso nde omoni yaona yesa que star balobela ka Bellevue atana ta ya mutu ka calculer tinani tinani parce que Bellevue a guide bango nyonso balanda Bellevue amen soki ka affiche bimi a filmer il y a déjà batala présentation banane
teaser ba jouer ndenge ni po bango pe ba jouer idée malgré ba yeba ko commenter ba jouer ka ba idée na ba film a Belgique ba jouer ka ba idée na Belgique kandi banda bota makinza maloba déjà que ndena kimemi na mokili azala artiste comédien akokomaka ba film watanga na ina akotaka mérité akotaka boulevard azaka élève atangi classe na très bien bazangi eloko ya kofinga Belgique na vie na bango Belgique atanga na ina te asisa classe te maman to bimisel bango photo ya collation nani na toje mama muteka bimisa abimisa totala ye na temps wana Belgique na bas de l'école ye concert ya ayi mukanga ngalula ye kuna miaka nzembo wana kuna na ayi mukanga ngalula na kolela yo mama ye kuna bas de l'école na récré bimi asombi lipa na mai ya 50 fois ya sachet ameli eza bongo alobi ke lelo na osufre na olia lipa na otambola makolo lobi nzamba ko payer nga na o nyonso na osala lelo yango nzamba payer Belgique amen yo yebi ke eloko moko biso ba congolais to bosanaka époque amuteze époque amu voilà ata bo combattre ye na ba façon nini ezatana lelo to ba na musique fali ipupa numéro 1 mais ba tu mususu pe bani ya ka fali yo moko conscience na ozo comprendre que te fali numéro 1 Belgique kandi ana e makolo poussière Belgique kandi azana e lesbienne Belgique kandi abotola mabala bato Belgique kandi ba mabala nyonso akenda ke kufaka nataka numéro 1 amen sala bino ata kitoko ani makolo sosote azana e normal nyonso kitoko position na eza wapi aza place nini atelemeli wapi atelemeli wapi yo yebi ke lelo so bazwi bakiti mamu teke wana bakiti Belgique na ranger ba ministre na oleka madame Belgique kandi ils ont continué parce que la cycliste wana maman na bango alata wana alata na ngani te alors ta cycliste auto sala si moko awa alati chemise na cycliste auto na mona kiango ata yo mwana suka na age na azalo ngolanga bandio mutu ata age no kokolo ngola bilamba bongo ata mukolo moko OK ya biso nini no mona ke na range ba ministre ya ba grande dame azala raté d'abord mutu ye moko surtout moi si faut ala o chaki loko wana na mutu faut mi créer à cause de grande dame moi si yo moko mi komisa ki grande dame wana na kokola la plaka na lamuki ngalo bike moi o mobimba fona la taka mapu amen ina kaisa kezala ranga moko te okoko loto lokete moi au fond la taka maputa le lobi mina liputa ta 5 jeunes garçons à quartier na bino ba comme otonga moi swana zande responsable la grande dame comme meka ite ko peut-être aux hommes le côté pour tanga na ote mais o milingo mi comme ça grand parce que oyebe loko osala mais vu qu'on dit jamais papa na biso pasteur Soni Kafuta loba ke nzoto sœur Marie Misa mwana malgré ba comprendre ngo mabe nzoto Marie Misa mwana nyonso est-ce que bino bomona mopenda Marie Misa talaka Marie Misa ndenga zala ki wana siko azu ya zipili su mipenda wana longola bilamba nani oganga te mutuna so oganga parce que ami respecter tika na bomba nzoto mais maman na biso bomba nzoto te place ba grande dame azate na âge na ye plus de 50 ans madame la cycliste devant tout le monde l'hôtel ozo di kabiso nini l'hôtel moko to longwa na polémique o bozo sala boye na bozo famille bota non bango baza ba actrice o ba edikaka mas maman ya âge na ye déjà ba 55 ans 56 ans azo na jeune ba 60 ozo éduquer mas o lati cycliste ote ya bato nini eloko te ote ya biso eloko te parce que biso toyebi ke cycliste ndenge eza elamba kati olati pan olati robe te na kati cycliste eza elamba oyo batambola nango te voilà vraiment bon considère toujours que s'abonner massivement bien peut on a s'abonner te bon s'abonner et puis activer cloche de notification aux ala bon on a mupandi ceux qui activer vraiment le coup la notification voilà pense matondo na moni bongo na exemple TV to moni bongo ba rési ya Frandi azo sala analyse au lieu aloba makambu ya
ya Davina Apwa na Malika mais ye azu akotisi madame Belleville Kandi na kata zoloba na Davina Apwa mais na kombo ya madame Belleville Kandi. D'abord, il y a une autant à ta commune, a été au hasard libabé à famille. Libabé à famille. Tant baloba, tant bishonos que recouf à toi samana lola, na y a un zam de samba degeni. Zamba là y est mobile, degeni a mi comme ça moi aussi. Comment il y a jour te ressemble à toi kota lola? Il y a un ali felo. Ba ange Mikael wana ba kunyata yepe. Kwa samwa na libabé. Ya kunyata. Tala yokano elobeli moi mobala ko lobala ko yenenga lobala ndako na kamwa kanda afanda ka avancer ayoka sonna baba kokta to lobake batama yele ba muke bazo baba ebele par rapport à quoi tout ça analyse batama yele lelo on est ba latisa Davina njoto ke afinga madame Sila Davina finga Sila te Davina tikala otanga komba Sila na munoko na ete comment c'est possible bino makamuno so batba lobela akasila Davina émission en salananga. Émission Davina salananga. Maliki pose makambo. Non, ezako luka makambo te. Ngai na eu occasion ya kosalana Davina interview, on a posé ma question. Voilà, na posé ba question ya polémique te. Na posé ba question ya bella production. Parce que zalaka jour ya mariage civil ya Siana. Na posa ka yeba question ya bella production. Aya défendre madame Belleville, zo mérité ko za ministre ya culture madame Belleville mbongo afuta ka batu, bakota ka provision na ndaku, Belleville Kandi azana industrie ya munene bella production ezo sa ba production ya makasi bona bolé. Zo mérité ko za ministre ya culture Belleville Davina aye encourager savoir ya madame Belleville, a encourager madame Belleville ndenge lelo azo soutenir baninga na ye artiste na musala aya sala émission tema bango balinga bato baloba vérité te babando finga Davina ko finga Davina baya ko finga Davina na émission te bakomi ko landa Davina tina bapel normal tomona o munoko munene munoko lokwa ya podo sila kundela yo mama sila ko kundela Davina mama à l'époque aussi la kundela Davina mama au époque aussi la bana ya des familles to ka Davina pas tant akomi ko landa Davina na privé ko ba finga Davina Davina ba komi ko ça la échange de paroles na ba rési na privé parce qu'il y a on a eu ça que bazala mayele te parce qu'on a yena sali sortie médiatiquement ko ya mabe donc mon dit ba obenga o ça que acte opposé na sepeli na ngote ba rési a solo na Davina na privé ye alingi kaka apesa Davina tor na likambo o Davina yebita atanga ikomba sila te ina ko lingi Davina asenga sila pardon par rapport à ni ba solo na privé ba raison comme on manquait Davina reste sa femme mariée o ya betaye matola banola nesima o betaye matolo na oyo ba pesa invitation ya anniversaire ya Davina te ba tena na ukala na ye de carré alliance mais grâce à nini alinga yams limabe yams aboya Barezi aye voice oyo bosa la discussion na Barezi basenga sila pardon bazonga boy faut bon comprendre que Davina aza sage aza très intelligente makalobi bino basenga mama bino pardon ye mama na bino ngwazana ni soba mama na bino ba mama baza combien na Congo atanga yekomba sila bango moko ba banoma ngoke Davina aloba na sila Davina loba na sila lelo soki sila par exemple ne baloba ke Davina manka sila respect soki Davina manka sila respect ça cause de Barezi lelo ningo zogela lisusu soki kutuma lika poli na kasho soit disant de bakanisa babika kende kasho tazaki na parquet tazaki na libanda toyebani te asaleka confrontation ya agresseur toyebani ye Barezi wana bakanga ye bakanga Barezi na futela mbongo pa bi tata na ye na mama na ye bazaka wapi tango bakanga ka ye omoni wana nyonso na se racheter Barezi ane loko kofinga madame Belleville po akoma oyo aza lelo c'est grâce à madame Belleville ane loko te omoni ndenge ezalaka moto akwei na velo
soni o bareza comme na ya muta kwa ina vélo oseka ya soni te na finga eka po bato ba mu comprendre que na linga tete okokosa mokili mais conscience barezi okosa te barezi tinde omona komi mutu wana grâce à madame Belvi ona maka ina kingakati daza nani na ndako nini ya malonga ni lambani nelo nini akobimisa photo na ya bukize na obimisa photo ya bukize on le voit série ya Madilu système te ba na obimisa photo barezi azana ta ya koya kofinga madame Belvi ça soni barezi. Comment c'est possible yo mwana mobali okolobaké mwana bongisa nanu nzoto kaka somba citron ya ko somba citron ni journée oyeba rezi a on akata mipende au noir mwana mobali bobi na yebike na mwana mwasi fola ta cycliste na fola ta cycliste apa bakisi pantalon po aba awa nyonso noir ah bon mwana mobali salité ko leka basi obongisi na ya yote oya bongisa batu ndenge nini ozwa solution te munoko emona na lisuke na matama munoko nyonso ezozimata matama place munoko ozila ngo solution te yoya okota ka otala kotoka ya batu mama ana chance te ata mukie soki muto ya fingi atokaka ana mobali oya supporta kina kotoka ana mobali oya supporta makolo poussière na ye wana ana mobali oya supporta nyonso na ye barezi banda bota mati lelo ata likangu oya lina na vie ala kisabiso ala kisabiso ata likangu oya zwa na vie ndeboye ala kisabiso ata likangu mama lekeza somo Azaki. Yo ça défi to ba mobimisa mibali na biso ya obimisa mwasi nini. Na mona ke na TikTok na ese. So ko tani ba mo so baza di mibali. So ba mibali mibali kuna. Et pas na yepa mamu teke so baza di mibali. Peut-être mibali ya solo baza ka mibali. Wuti wana nyonso. Ba pola fois des fois. Ya makasi. Des fois ya makasi mais yo critiquer moi si à moto faut yo za na moi si wana pour critiquer ya kana critiquer tala ye kuna longi mabeta ndenga za kuna bimiselanga o bimi na sachet moi na popi o lekinga ko yo ya ka ozo finga ngai na za mabe na toka kana mapeka makolo pousser o ya yo o uti na sachet kati sachet ti lelo bando bota mati lelo moi ça ba résili kamu nani moi si nyo ça mérite ka moi si mobali nyonso mérite moi si pardon aux jeunes garçons aux ana petit chéri na yo obimi pe na ko sa de mission ça kali ya parole abongisi alambi barezi yango ndako bota bite kwa ndako ya bandali awa papa na bengi soto ke filme ndako banda binte kwa nikolo kimi ndako sundoli biloko kwa ndako paza ana yo ka kiti yene binte kwa yiti na basi ozozwa solution te matama ezozwa place munoko munoko eso kende wapi telemi mwa mobali olati kinwani kiti ba kozwa te ba kinwani na tunala lelo basisa mo bo basisa nga yo pe kisongi ngai asita de telemi okati coiffe mais lobaka boy monsieur mon frère ngata na o veste bien démarche asita de telemi okati coiffe mais lobaka boy monsieur mon frère ngata na o veste bien démarche ndeko boma mama démarche likona o makolo girafe likona ngo démarche ko boma mama muto yezo finga toka na mapeka muto ba finga makolo poussière muto ba finga lesbienne papa ya makasi papa telemi oloba o ya américain ou comment papa za ya ndenge ya solo ya sirsi ya kema na mama na baba yela biso mundibu awa na ya mutasa baza wapi sali sara ba uniforme baza wapi kaya mutabata mi alekyo na mayo makasi keba na Belvi so Belvi musapima ko 4 ezongela yo keba na Belvi za Poutine bazui Mobutu bazui bijou bazui palata kaka linda ye kala ndenge pesi bango trouble panique
panique na maman na bango yemo so avana le bia bato ba conseiller nga ba tchenga ni na zaki fierté ya SB. OK. Yebisa a logique des choses lelo. Aujourd'hui batiki ya Davina ndenga jouaka eza batiki linda jouaka bana tolo ngona linda oya kana to cha linda na SB kuna ko ozongisi linda na SB to esko na famille bota tiki ya Davina omona batiki ya Davina jouaka obengeli biso Kenny Kenya jouaka batiki ya Davina oyeli biso nani Daily batiki ya Davina mwana biso ya muke oya uto jouer leki ya linda awa o bazaki piken na Davina batiki ya Davina 4 déjà oyeli biso Siana batiki ya Davina toza dana ba jouer lokwa Davina lokwa ata ba 10 na ba parti na Geketi na kati ya Bela miskona SB ezaki ka linda ye moko likona ngol su linda longwe aye famille bota batika ni bino bombo e jouer ni nini bombo a jouaka parce que bombo ni azana ateka ka arte bombo ya koteka ka nzoto na make up na periki na bilambala baby bombo aya koteka moni bombo ni azana amiteka ye moko bombo amiteka kateka arte aza artiste amiteka ka ye moko mais aza artiste complète rôle nyonso opesa linda na yebiso linda nenga jouer avocat bongo bomba jouer bongo zakana mama ya kotonga soki Davina ye tu vois pourquoi tu me fais comme ça des shows oulala elo kana nde bomangai teni kuna yeso ba bandi ba wesh okokoka ata mukie kokate Levi Kandi aza Poutine lelo fierté na biso na artiste congolais Levi Kandi la patrona o comédie ekufa ki belza la musique comédie so moi papa Serge icône aso reconnaître savoir ya Belvi voilà to longo na papa Serge to katisi ngambo biso na to zui avion to keti Côte d'Ivoire aussi la lukaka maman Delta ko baka ma photo madame Delta aso reconnaître savoir ya Belvi je comprends le linga kaka boyeba valeur ya mutu soki le misela bango mama leki to komo okuma na suka valeur ya mutu na Congo bayeba ka valeur ya mutu akufi voilà bayeba valeur ya mutu so akufi lelo on na Congo ezana mutu balela lokwa sia maani sa mute balela lokwa papa Wemba Osololi azate also mari misamu ashokanga na vie nanga mobimba même jour ko to mama nanga kufaki na yoka ebongo te lelo o ba traiter ma sœur mari misamu nini te lelo oyo to tikana na vide moko boye kolonga ya sœur mari misamu kolonga ya papa Wemba to tikana na vide moko ya munene mais skote ma ba balinga ka vide et pas Belvi ekota Belvi mutu na se Belvindi akolemba baye akena ye États-Unis ou Canada akena nga kopema tellement na tourner na komina nga mingi na kisa nini na kiko vanda voilà nyonso bosala pona Belvi ba kabali nyonso to sala basala to yebi mais tous ces pays ici ba baloba buki nanu te o bango balona ki ba ko basa awa omona mama moko ya mukolo pe cité na groupe Sinak Belvi pe na si la pena irsi so ba te groupe Sinak ye mama na bango le perdre comment ça oye ba si fallait que totalement le qui ma casse na kingo lembi oya ovanda peke Belvi alinga kanga ite so kabela batu mbongo ba pesa ngate ko la Belvi yo mukolo ya Belvi avancé ba yele o Belvi azana ngo le watombo la théâtre bino mikolo ya théâtre kala bozala ka wapi Bazalaka wapi lelo Belvi comme rival ya tout le monde avancé au solo là bazalaka wapi ya numéro 1 ezaka numéro 1 amen epoka mu ato mati combattre kate ya étoile o ezo briller atozo combattre ngonde nini et simba te Belvi za manga kotela amen kolo nango tala banzinzebele mutu no so le ka fo boite lango libanga parce za manga kotela amen Belvi Kandi la patron za Poutine alors les colons n'ont pas quitté bon matin on bête bino ka ba toro na film
Famille Libota et reste de savoir qu'elles étaient très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission Coup sur Coup qui était présentée par votre âme, la présentatrice chanteuse Siana, la Cléopâtre, autrement dit IGF, avec mon invité Pense Matondo, maman Lekia, famille Libota, voilà, Pense Matondo, tout comme déjà la émission de Bisso. Malobi pa na yo bambote et puis ni zala yo ebika nenge moi code peu code ta fait ça la maman elo moi wana na tikelo maloba na ko récupérer yango après. OK, merci beaucoup Chacha. En tout cas ba retenir ta que ils sont focus na belle production. Voilà. Ba film kitoko, ba site kitoko, ba personnage kitoko. Tokuna film ratakate. Nikolo na ngona makamno so na lobby. Oh pardon, oh nini, moi je m'en fous. Baba vérité. Elle vit quand il y a sa valeur, on doit défendre. Elle voilà. Elle a défenseur, il y a sir. La belle vie quand il a pas parce qu'on a ndenge ya mafinga, ndenge bien. OK. On met ma bilo pas na tout droit. Famille Libota pas de distraction, to consommer film. Bon Linda, maître avocate. Pour ça ndenge ni bon Davina, femme mariée. En tout cas, to consommer pendant film na biso pas de distraction. Baba mona akaso film asike na bela production ba yena ba distraction. Oh matama nyonso matama. 5 minutes zipina munoko yemo na ajouter aye la biso distraction. So simba contact parce que Belgium mema ona kingaka. Indi. So ko zwa kanda ko Belgium mema ona kingaka. Indi. So ki okoma na caméra na machine. Ko ba ko landa Belgium sima ba bela ngongo sombango. Bango nyonso na ba finga Belgium lelo Belgium salela bango bolam. Boye na malika Belgium pesa mbongo bala mobali. Atanya mabedi mungongo lo kwaza na kati ya tono. Chaza na ngona congélateur Belgium tamima ina kingakati yango asomba. Eloko siko na mona bango baza bazoba ko bango nyonso bamboa lekechu. Bango nyonso mikala lekechu. Lekechu a manipulaka bango vana na kiti. Bana olobano ba n'importe wanga lekechu telinga na nini. Omona video na mona ngo lekechu asala ofinga madame Belvi. Ezate a manipulaka bango. Lelo soki lekechu aye par exemple bazongi bien na madame Belvi ba mbolo wana nyeso boke wapi. Ba sans esprit lekechu azozwa bino penazo azobulolo bino na maboko ba sans esprit. Ba sans lekechu azo manipuler bango osakana bango yango fo ozalaka na esprit ya lekechu 12 lekinyonso yaya awe pananga elekate bazoba ba sans esprit bango nyonso lelo bakoma ofinga madame Belvi jour de question kozonga na madame Belvi bango ba ozala wapi en tout cas ba commentaire na bino wana bo commenter kan nga regarder nga lobby déjà na lobby oui na lobby déjà na lobby na lobby so boye peke yo fonga ne na zabo zo ko finga ngate moi si on a ngo mupende tonda na mwana ni na bien partout maman na ngai yo sa make up so ya boyete ni solo ya boyete boya boyete defi pa to yebo sa make up boyate bakoyate ko na ngo yo mwana suko lekini silolo na mayeli merci. Merci beaucoup Chacha ndongo zaki likanisa mboko ya mama. Ataka bonne na biso pe akilelo bo continuer ko s'abonner bo like vidéo vraiment. Ba commentaire na bino na sala biso bien poto améliorer ko sala biso. Merci beaucoup na papa Faustin Ngom de Bruxelles. Maman bébé CJ la maman qui dérange ma garçon Paris. Maman Gina Mabiala, je te salue la maman chérie à moi si Bambote Nebele et pourquoi pas na yemo ko poutine de l'écriture tabita ba comédienne j'étais à Baoba richesse ya Congo na monde théâtre vie Kandi la patronne la maman anniversaire ya pas de pesi bango trouble donc elle vient nga zana Belvi aza lokola we ranson bango baza lokola basankara basimba linzaka Belvi basimba pantalon basimba portière basimba portail baza bongo nyonso ya Belvi eza contrôlé par bango Belvi acha bango na musala moko ya mabe o ba otikala aussi sango te nyonso kende bo tinda besoin o imaginer la journée 5 live pona mutu moko o Belvi banda moto gizie ya be makolo ya akota te
akota te so lobi lelo na olala na États-Unis aza capable olala na Canada olala siko azala nde eloko boma Bellevue aza matalana te omona penza ke mamuteka ye penza na ekeko ya des règles de rock pardon mamuteke penza na ekeko des rock les États-Unis bo a signé contrat wana film eti lelo to mona te donc mamuteke a signé contrat na ekeko en tout cas boye ko la faut bosonga na babande de l'école ma ye les abino mukie na suki wana. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadi, maman Chantal Moukenyaski, maman Juna Mabia, la maman Rosalie avait aussi là. Il y a eu un Bosani, il y a maman. Voilà, merci beaucoup à Bianca Zanga pour l'assistance et pourquoi pas la cinéma caméra, tout ça qui bon on a Enoch, hein. Tout ça qui bon on a Enoch Luzolo, voilà, il y a des moments tout. À Simisi bon moni cadrage qui tout comme ça qui grâce à Enoch Luzolo, il y a des moments qui bon Nasima, il y a